Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Netiba ici Pechanga, ici Pechanga, nous avons attaqué mission dans le Mabete, mais ils n'ont qu'à attendre Pepe Mobo yaki na okaka. Relation ni aux amons ex. On y use Kenanga boy. On y a moi parce que la moi bandiko y a ça tête de la zone. Bois quand tu as fait quand même trop. Mais la trop. Et ça trop là. Quel n'est pas fan tout ya Pechanga, na ba tout ba se pela qui na Kambwana. Ba non, ngolo bala bango ke non tout ça bien, tout ça bien. Te ba soki ba o ba monaki, oyo ba monaki, eza mabe. Voilà, mes excuses na bango. Nazali vraiment imité. Cette fois-ci n'habité na zonga pas les ketchou. Place où il va déranger tout na encadrer maloba nanga. Bona kaya mina yo en solo. Na lobi je na ngati kanga na sala je ngamoko. Ngamo na reconnaître. Na lobi tikanga elinga. Ngamo na reconnaître. Na lobi tikanga elinga. Pona vie totala aka mabete. Totala pe babolamu. Totala aka ba mabete, totala pe babolamu. Ozomona ça dire voilà, ça dit ngana Marlène tout ça. Tout na yende déranger parce que na so ba appel on te dit. C'est parce que na benga nga pona mais na loba mabete na lobi ki tango yo tuni lobi nanga est-ce que Marlène aza maman on habité aza maman nanga. Tu vas dans une relation ni otikana comme maman ya yo Marlène. Ah maman, matanya botanga maman na par rapport. Age na ikanga na mukaka. Age na ikanga na mukaka. Maman nanga te zai par rapport ya pour ba comprendre ki te za maman nanga te par rapport maman akobotanga te par rapport ya âge na ye. Ozomona ça dire aza sœur nanga akoza mukolo nanga ba 4 ans, 3 ans. Ozomona ça dire akobotanga te. Bande ni relation otikana maman na Marlène. Maman nanga kufa. Maman présidente na yo. Maman nanga kufa. Présidente na bino. Maman nanga kufa. Le quoi na âge na ye mukolo na biso ni te otsaki présidence ngana landi après c'était ça. Ça dit bato nyonso bazaki ba mona kiango ba comprendre ki te sans songa na lobelaki Dodo Kolo. Et on a trop na Gabriel. Et on a ina yeba nano. Mona pe yo na Diana trop. Tu na Diana trop te. Mona ngana été ouais. Jojo, obi. Tu mona ngana été te. Ouais, solo bi mona ngana yo kosi. Bosolara. Si to sola mais ko tambola bono mona ngana été. Baki peut-être na deux garçons moko boya o ya théâtre ndi ba signera ki yo likamongo to yo likamongo yeba ki on ndi parce que bébé babi yo to ngana ba na vérité parce que les ba garçons qui sont papa, moni Gabi na sepela na comportement Gabi. Soko amoni ndo ka beleli. C'est comme ça la vie. Omoni ngani na boye, ngana Gabi netam, nde na boye. Na koyi koya otonga mutu pa Gabi te. Gabriel azana ana 1003 ya otomboka, sopo na likambo mwana même nga dans sepela na ngoti soki za solo pour toujours ka to confirmer te. Soki za ki za rapé à solo bongo ndeko na biso pe mwasi, mwana na monde mwana na koli, nde mwana na botami na misu na yo. Na ebité, c'est-à-dire soki za solo c'est pas gentil, ça dit même nga ipé dans le lingote. Ce qui na oyo babande ko tambola te, c'est fini. Sauf que na tiki na nga inde makambo ya ko lobake ce qui eza mission solo qui vrai ou faux yona Kevin bo solo la raté. Na lobani soto so na Kevin te carrément na lobake na Kevin to solo raté. On liena ko sa fanatique. Eza la vérité au faux to zalaka nango. Ozomona ça dire na lobake faux. Si on a faux, même mouton avant d'habiller maintenant, mais on est hypocrite, c'est ça. La ligne, même Bible peut si bas hypocrite. Cabinet cosmétologique, docteur Guilain le Bourgeois. Zambé à le poso. Au combat qui la poso, le quoi y a nyama, le quoi y a un kewa, le que c'est au bengando. Docteur Guilain le Bourgeois, azo zongi sa poso na o net na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Docteur Guilain le Bourgeois pour voir l'opposé. Pour vivre parce que pour vous avez besoin de place dans mon quoi. Pour bringuer. Babi benda beauté. Oni benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à KPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois.
une réponse potentielle à toutes les peaux malades. vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, les Nabiso ya Congo, Liziba TV, il y a Kevin et Pandale, qui est tout autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci vraiment d'abonner tout au Congo, Liziba, au Batal, Arabiso, partout dans le monde entier. Surtout, maman, Balingra, moi, na Bango, les Kinabango, Ndeko, ya Bango, au Bankadanga, toujours après ça, toujours Marambia bien, au Belanga, toujours Bolam. Yango et Kevin et Pandale, quelque chose, continue toujours au Stépelé, Tarabine, Kosara, toujours Moussala. Na ba conseil local ba vina nga ba si ya Molex Aigle Noir ya sikrangate pokola Gastino Mangala bare 30 juin na Montréal na moni na Montréal directement na moni na Canada ya zaka pe na Canada na moni Karine Mbaya ba Karine depuis Canada pe ya Papi le roi la carte illimitée formelle ya suka bilanga héros bongo zaka mobimba wana communauté mobimba José Ndombe Showman premier ministre Junior Moussoukou, prêtre de la Bossalité, HP Redo, toujours ceinture naïe, puis mon vieux Willy Moucheni et Tolomo. Les autres Zanaïe, il parle trop, alobara trop, charismatique, n'aningari trop, ça en a un peu bien, garçon sans complexe, les caméras m'ont touté. L'autre sur en plus, tu es l'eau, ni les lots, vraiment. Aïe vraiment tout sur la plateau na biso ya Congo Liziba TV na ba vérité malgré ça n'a pas la question contre parce que comme ils circuler na ndinga mabe ba bengi songi ba bengi panza makita ba bengi ba garça bilobish na internet yina camarade ya efa na ye bobo peut ko sali kambu ya bomo ko suka wa pekenda parce que te ko ngoli susute to ko sola a na émission na biso ba vérité na peso sur Willy Moucheni Mbote bisika zali atika ngate Oscar Marito, le joueur, Liboumou Plat, le millionnaire en pilote, payé, Kabongo Kasongo, toujours de moi, les lombés, le Kenda, puis les lombés. On a le commun privé, Tozanae, Christian Shoga. Bonjour. Bonjour, Kevin et Pandale Ketchou. C'est-à-dire Kati. C'est où la vérité? La vérité, c'est-à-dire tout 500 cas, parce que Platon est à la raille en Goyo. La vérité, selon cas, la vérité. Avant de sinon nous pour vraiment ba partenaire bazongil susune ngezalaki ser nangai Yvonne Longo mona London aza ser ba conseil na ye ezo kota pene ezo vendre ezo bima te venanga Doudou Makangila nono Makangila le temps présent na moni Sylvie Gamiero Lucie Balingi masa nangai Fatou Miracle dire voilà quoi ça dit ba conseil na bango et so kota et so bimate mais so vanda toujours na kati quoi voilà so vanda toujours na petit Fatou Miracle bambote bisika zali akola biso te ba comédien tout au batika ngata conseiller ngata toujours le rôle avec nanga Apo Firenze toujours dans les bons avec nanga Zizou mais tonton Zizou na bien tonton Zizou na petit bambote bisika zali Shoga toujours na tamoro ya mabe ya malade za kotunga sa monde entier. Oh vraiment et baby si ba famille batou ba foyer mon bébé de ya corona parce que oh ba kufi pelki ba on est logoté peut-être ba kufi ba zaki ba tambongo bébé pe ba kaka pour bika na ba moyen na bango message ni ko pesa na communauté na biso congolaise pe na monde entier na maladie corona oyo ezo za toujours malgré ba déconfiné ba mboka mususu mais makamango maladie ngo kalika na mokidi message ni ko pesa ya bien pour na communauté na biso pe na monde entier ça dit pour na virus ou pandémie ou coronavirus c'est-à-dire le message ils a passé un maladie moko boye ils a le wandeti nzamba bipé biso déjà fin du monde c'est-à-dire nzamba bipé biso to yemi lengele déjà c'est-à-dire pour na vision nga ils a bongo pour so tali et du monde entier équipé te qui aux États-Unis au Chine au Nini na ba Afrique c'est-à-dire équipé te eza eloko moko maladie moko boye taka lié na ba oyo ya biso moko ba artiste na biso batiki biso na ba fanatique mususu balingaka musique balingaka ba théâtre batiki biso ba icône musique ba loka ba ve Manu Dibango ozomona ça dire maladie moko équipé te tala ba konzi ba la télé ba cache ne pena ba olala na kata ba chasser ça dit ba bangi ça maladie moko eza blaté eza maladie moko nzamba ola kisa biso fin du monde ndenge eozala c'est-à-dire eza déjà to milengele ba o ba e ba nzambe te batambola na nzela bosolo te bazonga na ligne
courage toujours dans ma famille ou perdre la bande de bango tous en bango de cœur biso pe na Congo awa to bi ki na bamboka musu ba confinement de Jesili mais biso na Congo toujours ka bakai bakisami c'est-à-dire ça passe surtout kaka Congolais zo souffrir na maladie wana et le quoi ka tonto le quoi chapeau likolo c'est-à-dire ils ont vraiment passé tout ce qu'on a l'état na biso alandela vraiment si réellement maladie wana na mboka oyo balandela ngo et si la makambo ezonga 3 mois yango yo bato bazo bouger te soko ozana batute ou bien au salaire moi quelque chose si on a les cas d'émission on a baina Kevin artiste il faut à salaire quelque chose na kuru demba polikamo ko yela yo so des choses salaire quelque chose non salaire moi ba cop na yo au monde a passionné mais soko vivaka na simaya bato po batinde la kao eza moi passi c'est-à-dire misu lelo nda ba garantie sili eza passi aux hommes on a ça dit na bika pona partie c'était dans lobby en général c'est-à-dire misu lelo ba garantie sili ba kolonda ko bazela so confirmer sili ali amukama tibima c'est-à-dire eza maladie moko eza bien quoi voilà eza maladie moko eza bien tenebi que c'est plus soit belé ba kamo c'est ça chaud vraiment au lobby qui tourne ça dit côté ba to bena ba ka o le comme on a tout côté non si GPMP à corona ngo ava au tei fort ça allait bien mais ce qu'on a bino ba artiste le lo moni moninga mo bino artiste à coup fait dans malade on est tout le monde déjà mettre pas ça dit que ça allait bien te déranger c'est pourquoi Christian Shoga pourquoi bino ba rancune ba problème pour ba bio déjà ba mon na plateau na biso se déchaîner mabe o ba o sengyo lo ba mais ça veut dire que les lots balingo beaucoup discuter à mon quasi maladie mon quasi problème moi na kufi et ça je voyais que ça les sengoto ni ROTB pourquoi pas pour tikanabino ba guerre on peut na on est porté pe le côté Kevin nga lelo na plateau yo na ye pena nga fo avant de répondre faut promettre nga que non toyi kotanga bakomba batuti non nataki komba mutu te non o promettre nga que une mission totanga bakomba batuti non totanga wa mutu mais na pesi kaka itinéraire totanga bakomba batuti bon eza monde art eza monde art eza monde ya vena biso ko fidèle ba eza monde béton monde à bénéfice monde à intérêt monde à tout au moni à chaque fois tono lukato kima ba makambo ezonga kaka moni eza siko maturité mutu na mutu siko moni comme na temps oyo le quoi nga déjà na comment comprendre nga même bible yango elobi soki deux personnes ba otambola ezo simbate il faut au kabwana même na libala bozala bobuti bana belé bomoni mais soki ezo simbate omona ka tout mibali wana basaka nini bakabwana etika la bolingo ya bana même na amitié eza loi ya nature bato bakomisa ngote koma soki ndenge ni te eza loi ya nature soki na oyo babande kotambola te c'est fini sauf que na tiki na ngai nde makambo ya koloba ke soki ndeti eza na mission soleki vrai ou faux yona Kevin bo solo la raté na olobani soto so na Kevin te carrément na olobaki na Kevin to solo raté on liena ko sa fanatique et ça la vérité au faux to zalaka nango ozomona c'est-à-dire na lobaki faux so na lobi faux et ça même muto na vanda bi maintenant mais oza hypocrite c'est ça na lingi même bible pekisi ba hypocrite c'est-à-dire ba maladie on est komeli ezo komela batu brisque et ça normal mais makambo belé ko se rattraper biso il faut que to meka un peu ko bungisa makambo mike so bo kopirana muto na te esuka na sima ya caméra que il bosso ya caméra voilà c'est-à-dire que to plateau monde lo que ça choga na plateau na biso atali kambo ele grave qui te mati to l'intimité ko yera sur na plateau peut-être ko lobela muto na betanda na biso boy et ça na ba problème sur zarani ni lekichu et na ba problème sous et c'est une explication dans la télévision. Pour que comme na kamo boy mutu mo ko zala lem susu azana groupe mo boy ana masse mo derrière yi. Qui a BBC réputation na niveau mo boy. Yo mo senti pena ki masse wana batu ba bengo na téléphone ba lobela yo. Mais batu wana ba yu batalo na TVT mais ba azana moi masse ana groupe mo lem susu na téléphone ana makambo boy ya sala kazadi ana makambo mo boy. Alors pour ça la bien il faut na expliquer dans la télévision pour likambango ici la mais ezala na ndenge ya bien. Au mon exemple, tu peux penser cet exemple, il y a Gabi. Dans telle émission, il y a l'obili pour na moi na yi. Tu comme nous n'était pas naté. Tu comme nous n'était pas. C'est bon. Oui, tu n'as pose. Nathan, est-ce que tu n'as bien comme na tuna kio. Na bicho galelo au mon naté que voya suna di comme na tevo de démarrer ba. Mais au moni
ezaka bilengi ezaka biloko biso ezana ka ba caprice ya qui artiste ezaka ba caprice mais voilà ils ont ça mais ils ont dérangé mais est-ce que si omoni la fois passée na salaki be mission mo mi balé awa nazaki vraiment imité cette fois-ci n'habité na zonga pas les ketchou place où il bande ko déranger ba tout na encadrer maloba nanga on se comprend, c'est-à-dire il faut na zonga ka pa na yo pour encadrer maloba nanga kingai parce que comme na tamo na mi pesa ki punition sans ba punir nga on se comprend na mi pesa punition sans ba punir nga na mi pesi na vandi na bandi kotala siko ba émission nyonso na salaki na bandi kotala ba makambo nyonso na salaki ba place nino na lobaki mabe ba place nino na lobaki malam na meka ko bongisa parce que ba fanatiko baza bato yo ba fanatique na biso baza bato bangonde ba matisaka bangonde ba kitisaka baza banza beti bien sûr mais ba lobi ce que fungwami na ce que fungwami pe likolo c'est à dire ce qui bat bandimi yo na ce que likolo no pesa bravo yo beta melao dans ce sens là. Pour des sens, ça est déjà bien et ça est vraiment qui tourne à bateau. Si on a bateau, on peut être que ça choque au yo blessa bango, au dirigeant bango, c'est une mission différente, mission au salanayo, au vraiment zoli kingan parce que tout ça sortant ba comme bateau kingan, au vraiment ba c'est là qui tient dans les camps au Christian choque à salaki, au rôle bandé na ba fanatique, on a pris na bateau balinga kayo. Message moi plutôt continuer si j'ai vu ça. Tes messages on a rôle bandé bateau misusu na lobai makam na bango. Ndeti tu par exemple Beti na pari ya Irsil Pechanga da ko loba na ngamo na cité je nanga na nito yokota je nanga tika je nanga za ya ngamo ko ayo kota je nanga tika ba je nanga suka pa na ngamo ko neti ba Irsil Pechanga ngamo na take mission na loba mabete mais ezali noka tam pepe mobo ya kina okaka omoni natala ga labi ba fanatique bazandi bazanzamba sala bango parce que na lobi na yebiti héros sur zo sala ni na lobe mabete mais tellement c'est que tana ngai dia be déjà kota gabi ba oyi nyumba la mako moni eloko mo boy eloko mo kota katso na babika ki no to boire un pepe mo ba inai ozomona c'est à dire lelo na pechanga tout ça bien tout solo la na ye tout ça très bien tout ça la pe bien tout kala ko be bana pété sauf que moi trop de voyage ngai yepé trop de makambo na ça qui to bané sou ko kuta na te o ba age toi sou bana mikete to koli déjà tous à soutenir tout maintenant ça na tout na ba bar tout ça la staff mo boy et ça moi passé parce que les gens là derrière y combien bazali o ba dépendre na y à cause ça sous ba blague té ou à cause dépenser $100 motika et bima na famille n'étant sous votre balali nzala ozomona c'est à dire les lobby sont stokoli tout ça sous na temps on a té ba ya kusala ba tapage ya okena na baba kusala ba makamu ko vanda ka lem susu lisanga mboli ya bosa plito koli kelene ba fan tu ya peshanga na ba tu ba sepela ki na likambwana ba non ngolo ba bango ke non tout ça bien te ba soki ba o ba monaki oyo ba monaki eza mabe voilà mes excuses na bango et ça allait bien vraiment kitoko mais na role ka bongo parce que déjà obi xil na moni maman Marie-Hélène peut-être Marie-Hélène aussi film na role de sona dévoilango na film mo za na chiluba boye soki na yebaki na lingala mais ezoki makimanga titre na chiluba bato ba bi chiluba ba oyebaki no soki na yebaki na chiluba Marie-Hélène ozala parmi acteur rebelle à groupe évangéliste lingi pour na zone ça vraiment groupe évangéliste sauf preuve année Marie-Hélène pas en kasa bomoko asenga ba kota na bomoko parce que bomoko je suis fondateur ya bomoko taw Marie-Hélène na biki ngana zawana soki to solo la terre lingo yate ou bien soki na za mabe ou na za boye pour na vie totala ka mabete totala pe babolamu totala ka ba mabete totala pe babolamu ozomona c'est à dire voilà ça dit ngana Marie-Hélène tout ça qui na yende déranger parce que na so ba appel on te dit c'est ba tena mabenga nga pona mais na loba mabete na lobi ki tango yo tuni lobi nga est-ce que Marie-Hélène aza maman on habité aza maman na ngati ça va te déranger bon c'est bon maman nangate zai par rapport ya pour ba comprendre que ça maman nangate par rapport maman akobo tangate par rapport ya âge na ye ozomona ça dire aza sœur nanga akoza mukolo nanga ba 4 ans 3 ans ozomona ça dire akobo tangate mais na cadre bo maman moi si même moi nonga na boti ya moi si aza maman ozomona na cadre musala pe azaki collègue nangai parce que to utine groupe évangéliste parce que tu as un groupe évangéliste qui est collègue pour parents na biso zaki ba gabi ba divorce bango nde bazali ba konzi na biso ba parents na biso nyonso ngapi na côté comité na ko rejoindre na comité au moins tozaki ba collègue après tu ko sala
le réveil, les réveils on a saliango, tout ça qui n'a pas il y a baki au théâtre après tu es comme d'ailleurs il y a tout c'est le quoi na âge là mon colo na biso ne tout ça qui est présidence ngana landi après c'était ça ça dit bato nyo so bazaki ba mona kiango ba comprendre ki te sans so ngana lobela ki dodo kolo ingeta bona kaya mina yo en solo na lobi je na ngati kanga na sala je ngamoko ngamo na reconnaître na lobi tikanga elinga te na sala émission te soki yo ko motengela ba kombo ya batu on a vraiment na sala émission te yo pe edenga Zamba pambolote yo pe zamba pambolote parce que le motanga ba kombo batu oui na plateau o lo mwana na mozi te na lobi boye na lobi boye so na tout nyango to lobi yango te c'est que émission te na lobi boye oui na lobi boye tikanga na sala jenanga tika non omoni yoka lo mona lo banao omoni bible lobi ngai inde dans boye na lobi problème irsil fechanga et dérangeant batu na ba commentaire na monaki problème ya ma sœur Marilène et dérangeant ki batu na mona ba commentaire na moni na ba problème mo mi ba opener se dérangeant batu makasi on a moni sala ki loko ekiti sanga na isa deux problèmes oyo en dehors ba problème mi balé oyo na mona problème o dérangeant ba fanatique ti cela veut dire yo mona bi deb na yeko loba na lobi des problèmes o vraiment zaki si lelo et chokangai na vanda na moi pena ba appel ba benga pona Marilène ba benga pona Irsil cela veut dire il y a des problèmes à part il y a un problème sous c'est un problème et chokanga na loba na télévision le quoi na problème à part comme balé et choquant à part deux problèmes et choquant ça dit sortons tous les cas tout avancer voilà tous les cannabis vous comprenez que bateau tout on a blessé ba on a kaya ici pechanga na kaya mama Marilène na kaya ansozo la boyini koloba na kaya ba mususu o aleka a boyini koloba et ça problème té ça veut dire que il dépend des cas naie parce que nga nazale que tu tombe bomoni le que ça choga yoloba et ça te ngam na tindi na chema muno connaît pour aloba donc père loba kali bosa ki ngate le chose na tinda ki dès que yoloba eloko utsa motema na bike na tika e na jena e ya munga pe tika na jena ko za plateau na ngape ko tika ete na ko la toujours et ko sola toujours na félicitations à nous que ça choga parce que ça a un peu de temps mon bébé belé oyo peut-être que tu es chrétien na blog na biso ba ya ba YouTube quoi oh bah chaîne est un peu suivi bah va l'andra oh mon félicitations bah commenter un peu belé bah tout bah féliciter payo mais il a mal regret à bah te belé ou bah moi le roi théâtre au ceux qui sont on a 4 épisodes puis le quoi la première épisode et on a 4 épisodes tu éviter et bah tout bah et si il a vraiment vous avez pas baby et belé et belé il va que bah 10 coup bah 11 il y a mon qui ça va être 7 6 c'était quoi? Bon, d'abord, on est tant le but pour un film, merci d'abord pour la nini. Mon albi, mon albel, comme on a bien mis pesa qui punition sans battre pesa ma punition. Ça la canini. Garçon le bas mingi. Et là qu'on nini, ça veut dire faire mi pesa punition. Na se donner, na zonga na makola nzambe. Parce que ngai na uti na groupe évangéliste bat bayebi. Malgré a raison na ba caprice tango tinda biso to sala moi ba caprice mo bo to zala nango mais na wuti na makolo nzambe na zonga na makolo nzambe pardon na wuti na groupe évangéliste c'est dit toi groupe oyo premier groupe chrétien na Congo tout ça li ba succès à danger pour tout ça qui na ser makolo nzambe alors na tellement na mona ke na mi pesi punition na zonga na makolo nzambe et na zonga ki na ser makolo nzambe nazwaki temps nakoma sikoyo nazongela musala parce que na lekaki émission modernement pano na bino tango olobi shogo sila ozomona oyambi bandeko mususu batanga kakutu kombone na prototype abi ok ça dire ça pèse une force de plus travailler de kolakisa ki naza mukolo na musala oyo babi munoka mukolo lumbaka solo melo ba malamu yango ngoni na pesi elengo ezaka avance ili ba film ezali ba film pene ezali na pesi na misongisi loko na kiti na makolo tata na zongisi ko tsali bumu na se pour na nzambe asala surtout pour na ba film eza parmi ba meilleurs films ya 2020
ça parmi les meilleurs films so tali même dans commentaire nango mona muta critiquer film azate et ça la mana entier so tali na ba commentaire bat balobi village tout à la village kala preuve année Christian Shoga azongi si bino tout village ba tout ba ko masiko ba ko mozonga village cela veut dire naza muta osakanate naza garçon oyo il faut tenir na maboko ba simba bien na maboko parce que ba perdre intelligence on na zana otena mutu parce que naza mayele mingi surtout na art surtout na réalisation surtout na okuma histoire so na mina selo histoire okolela pour normalement fait okuma na 6 épisodes ba tableau to tourna ki ya kitoko premier jour to bandi tournage toki to tourner quelque part to to zongi siko pa ba sang to si ça film mobimba ya ba sang to za dia na image na biso pour tout ça la 3 jours à tournage premier jour deuxième jour troisième jour alors premier jour to tourner peut aussi ici to si pa ba sang pas de gentil azui moi camar après si artiste bon mais la moi to moi 7 moi 6 personnes to panzani cameraman azongi na carte mémoire na ndako boy atia bo image nous to tourner que ça les attaques zangi son mais image et ça loso penako image exacte bon donc tellement ça caprice technique tout ça qui est obligé à continuer histoire si na troisième jour nango après tout se rattraper alors que se rattraper on a qui facilité battre les lots ba comme difficile parce que chose vu déjà acteur journée moko sila neka journée moko ce que raté c'est que l'équipe faut bengaye ou bien ndibandeko mususu babenga ba Batista TV pe pa na ba chaîne na bango ça dit il faut ba Batista babenga siko obenga oyo leya ko ya avandi les kechu azobenga leya parce que tu organise 12h leya derrière 8h Serge PC déjà R à 8h aussi ça kuna 12h pour la région de Bissoir ça dit et pe ça qui vraiment l'équipe na ba combat filmo et l'équipe na ba combat ça qui vraiment facilité ça li que to continuer boy dadi de kambala profit l'état to luka to arranger confinement yi to ya pa basango abi non pe na babi ata to la ti kashine au côté parce que histoire est basée plus par na bango to que tourner na cimetière kutu na parlons pas balingité surtout les confinements ya ki et babati ya ki na bandeli wana c'est à dire après na on na kaka bobo ayo ko un message félicitations pour na film félicitations pour na film ma cotisation ka bongo bon nabi bon nzambi nabi na lobaki yango na lobi boy nzambi yanga mayele na ngai ya bomoto esuki ya yoshikoyo e banda mais batali film sauf que loko déranger nga mukeza pour na solo la qui pour na 6 épisodes mais écoute 4 épisodes ça me déranger qui nga mondambo tant que mais pour moto appeler ça qui quelque chose na ye pour ça la film à jouer retourne en tendenge zalaki mais toza batu na mokito ebini to ko arranger pour prochainement et to ebani to ça voilà merci vraiment na tutu ba kolanda biso to ki ne muke na oshite na émission na biso to ba ma to zongelo marambe retourne les belé vraiment félicitations Moussa déjà qui tourne parce que déjà déjà batala na yo ba idée belé pour ça na évangéliste ba film belé o vraiment et beta ceux qui vraiment qui surtout dans les réveils surtout pendant les réveils ba film belé o batali pendant ngam na komiango ba ubaya wa vita le méfait de la guerre pas sabitu maneni mais marabato ona o ba ki babalani ozomona ça disait longa ba biloko mo yango moni ba pa pesa ngana autant ya on a lobby za yomuko omi kundaki pe na mi kundaki te omi pesa ki punition te na mi pesa punition ngamuko omoni ti lelo loko na lukaka na zwa kango te comme quoi tozonga na normal siko to bana siko tombo mana émission omoni lelo to tala eloko Christian Shoga lukaka azwa ngote pour ni parce que toi na ba producteur te lelo to yo bibenga la jeune producteur na mbenga na mona ngoza bien pour na slogan mais solo bien pour na production TV na bano down pour na ozana totele magapa no pour eza la polémique dans les akanga na pourtant on le bio za producteur ba norme nini o yuza nango o la biso ki ya production ozomona yona le bi ke lelo benga no jeune producteur mais longola logo ya production qui les Ketchu TV production longola production parce que ezo dimine biso na ba monto biso to lo ba na télévision
tango ekoma na mboka bapaya baota la production wana na bamonta toloba ezopesa même bino sous valeur ti bolonga no kombo beta taka leke tu TV troc parce que tout ça troc au moni parce que yo kopesa nga $600 na yo na $600 opesa nga exemple to mando sa no calcul na ba norme na kino na ba norme no pena kino mo uzate obi mapena libanda ba norme ki ya production wana na $600 wana opesa nga na futa ba acteur oyebi non na $600 nga na komi film œuvre d'esprit nanga osombi yango noti oyebi non ozana pour to longo dans si faut futa no osoma non écriture ya moto histoire bate karango après même batonga na komena bon histoire tonto si les bapesa nga bon na pesi bango mbongo na bango okoye luka bango mona bango ba chance lombolo be héritier nganda bon mona bazwe bambongo na bango ya monta ya nini ya niki to komena bon filmer après wana au futi bactère sono sisi bactère wana ba cameraman yo tindela nga bango ko liana bona wa milaka na mbongo yo pesa $600 wana ba sitso nga na luka kaka nga moko yo contribuer le côté na ke luka bandako bilambo biomba olatsa batu yo contribuer le côté na oluwe mituka po chaîne nini film on ezala kilo au louer le côté, c'est-à-dire ouais qui producteur na yo. Et ça qui est tout ça troc. Au moni et musala mo yona lobi na mi dinda ki teza o yona lukaka na omonati. Yona lobi lokola nga moko na ba idée. Olena partager na batu o yo ba mona kelem su atsa na bo nga déjà na tombwami na ba view na ba abonné. Amon lokanga nga na distraire on habite na se donner na nga moko na sala chaîne loko abinonion bosali Christian Shoga TV. Na pesa le meilleur nanga na sala ba idée nanga moko oyo na pas na bisengo bat ba comprendre que non tonton oyo ana nini ana mwandenge en plus dans salaire ya ba artiste nous avons ba stratégie mo bobino mo bomo na plus tard o ezaki artiste so raza pananga par mois ka jimbongo na moko mais les mususu na bombele on a mois par rapport à film les so bino na ba 1500 par mois déjà artiste mo so $1,500 par mois et au sali bien ça ma mususu so na bina betelo jango balanga aux a raison. Maintenant, on est pour Nathan. Quand on YouTube, on a raison. On passe à dire, les artistes, les lobes, pauvres par manque de connaissances. Bamiyebi o bazati, ebele. Souci à Moutouanini. Surtout bino bobé sabatu. Oh, tant c'est nous belle, hein? Wa bogare, sur sa théâtre, bi bala potonga na osko daza kwa siro baroya. Pasa poto baroya. Mutoye ola tombo la théâtre. Mais au tombo la théâtre c'était mais ko fiba mbebo. Ala na maxam na munoko po pesaka munoko rose. Vraiment la nango. Ba comment la nango pour nini et pesaka nini. Ça dit yamuni boulot na biso oyo. Ezo sala vraiment ndenge zati. Ça ba biloko oyo. Eza souci nanga mais ba pesanga ta ba s'abonner na Christian Shoga. TV pendant ça la action moko après ba confinement dans lequel na ba groupe ba tunionso. Tout ça léger. So bat bana ba crédit bana ba méga te so meta ba 100 méga na télé on a beau s'abonner siko na question na groupe c'est-à-dire to bi pesa na bongo mais so le longa la sali bongo o pa ça la groupe mona ba biso na no artiste comédien to go banda ko s'abonner nani ebele ko le même sous ba fanatique. Merci. Voilà. Merci na tout ba votre biso bo s'abonner na Christian Shoga déjà na s'abonner qui déjà félicitations déjà. Oui, merci. Ils a facilité YouTube. Donc, il y a un côté pour comprendre ma bena malamu na ekendaka peut-être ozoloba lelo peut-être ils vont changer sous maloba parce que dans changer oui pour nous changer parce que dans 8 ans et belé ya otala bino ya otala ndenge bo vivaka neni bo bénéficiaire Kevin obanda boyete zana sisonano obanda boyete obanda kinso tomikie ka kondo ozomona siko tango yozo fungwa mape ezola kisaki c'est que nous bandaki à 0 na YouTube ndepé lelo ko boaki lelo nem susu beso ki combien ki malili boy tozongi so na vendre provision sto kangama ki malili ya osanati c'est-à-dire ndeka yo bandaki bande na 0 poko mana 10 nous okende boy ndepé biso pe ko banda déjà yo na biso ka ba courage mais ko lembate te na lembate parce que na osé déjà na c'est déjà likolo ko lembate ata omoni ke ninga ne pesite te na lembate parce que ngai na ozala na ba G na ozala na ba G na binoté ba G na binoté par rapport à ba émission o izana na chaîne ngate et ozala ba émission moko ya ba intelli ya ba na ndenge moko boy na ba jeune nga mona okenango ezate ke ba polémique na ba ndenge na ngai voilà dans ce sens là. Merci. Félicitations kaka.
Ah, ben félicitations, yo comme la néga ma bé. La néga parce que au continent monde on va shoga ndeni les choses mais ça va dévouer. Mais ils ont un problème, ils ont un sunga. Aussi na baba tout ya Congo les Iba, bokini na Christian Shoga, TV, vous s'abonner parce que il y a mon émarquant parce que bino bino ba se boye déjà boye évoluer à la maman bino parce que ba biso bonne ba tourner mi place que ba les jeunes producteurs. Ouais. C'est un slogan, na slogan. C'est déjà. C'est un slogan na différence c'est na lobika boye. On a plus exemple. Bino bino ba artiste boye binde bosola, na biso po ba ya rapa na biso ils rappellent différent. C'est maintenant on a changé les solos na. On a changé vraiment les solos parce que tant on a va prendre souffrance à artiste, c'est que tant on a changé moi les solos. Pour na artiste na lingate ba tu vas la ba ya pas na ngai engulupa po elianga mutu. Na ko sa système à gérer na film na village kandi. Au moins, l'acteur principal va compter. Mais bateau va accompagner des films. Au moins, base à la thé, mais l'acteur principal 4 nanga bazali. En plus, au déjà histoire après nani oyo ezaka tableau oyo. Après histoire ils ont qui n'est total à film à Jackie Chan. Ça dit ça style nanga na histoire na théâtre. Ça dit na beaucoup de ça va filmer des films à la fois. Na boy c'est parce que ça mutu. Il y a pas si comment filmer. Au moins, il y a un système na biso ya groupe évangéliste ndenge zalaki na instaurer système nanga oyo so na besoin d'acteurs openaki o ba to ba ya pour ba ça mais forte ma casse pour na filmer na zo bon temps so na 6 personnes au moins tu écouter dans openat écouter et belé et c'est à dire ezwanga vraiment mututé bon bon na bango na niveau moko le na zo 20 personnes atia après na kata te bon on a 20 personnes après 4 personnes va lire na bango. Merci tout l'ingara Congo les TV le lobby il y a papier le roi la carte illimitée formule ya suka Christian Shoga yo bato tout bolingara Christian Shoga to ki na Shoga TV Christian Shoga TV to s'abonner bon mon gars ils ont moi cache mo ya nini photo na ba tia bon moi jaune ils ont ba étoile ba koma Shoga TV ça dit pendant les dans boye non on appelle ça makamte confinement te bo mapona matériel déjà ba matériel na déjà ba sombela ki ngai ka bato ka na loba boye bato mawa ba lobi kino Christian Shoga quand même biso to moni ki to idéo na boy vous avez besoin ni na sengaki caméra na sengaki ba micro perche professionnel na sengaki ba ndeke oui bien ndeke drone na sengaki drone parce que dans a besoin il y a moins qualité mo boy il y a likambo no na sala na sengaki yango ba oze la kaso confirme pas nga ba kete ba ça on agence moko mais agence yango 1 kilo cher yo sarnati malgré confirmation toza confirmation ici après ni la lancer makamtu. Voilà, les lots que ça je vais continuer vraiment apaiser ma musique tout quand le calme la moto si na bonza mais Jonathan tu as fait image mo parce que ba bengi osoni ba bengi bino lo baloba yona kama na yo bo manoka oyo bo sali un peu soni na makam oyo tukoleka tout la ka idée on a pas besoin de juste après ba vérité baki peut-être na des garçons moko ya oya théâtre ndi basinela ki yo likamongo to yo likamongo yeba ki on ndi parce que bébé ba yo to on na ba na vérité parce que bizarre ba garçon qui est papa na yoki na maîtriser na luki oh ngala ba mutso bomba mwana ndozo mona batu moko mituma la mute bomba mwana oh bomba mwana na sali mwana ni to na bike tika kolanda mwana ngeli wana lobini ba vérité alors que tout moyen Gabi azo tomboka nous moi monter parce que on a trop na Gabriel ya mona ina ye banano to mona pe yo na Diana trop na Diana trop te mona na été ouais yo obi te mona na été trop te ouais solo bi mona na yo kosi bosolara si to sola mais ko tambola bono mona na été je ne pense pas c'est no ba mambe yulu na internet e peli moto oui mingisi abi ezali yo na bobo manoka yo to ka ki Gabriel o beteli kambu ya Diana azobima na mwana na ye non na limite biso ba papa bo ponga na ya papa na limite biso ba papa to bandolanda kitan abimi na lopango na banto landa resi masima to ba vina et tout na limite to apenzela mon côté c'est vraiment désolé na question na on a mon ndinga répondre na côté Gabriel ana 1003 ya tomboka so pona likambo mwana même nga dans ce plan na ce qui est solo pour toujours ka to confirmer te ce qui pona mwana na ye ana 1003 parce que le kechu moni monde à télévision c'est difficile c'est vraiment c'est facile c'est difficile monde yo
omoni babiso oyo ngai na ndemo bayebisanga Christian Soga malade ebima pena ke Christian Soga na sida douleur pour réputation mwana po aza na succès omoni c'est-à-dire bata théâtre baza batuté baza ba hypocrite baza ba lâche dans le coup de ce mais eza bata nini l'hypocrisie est synonyme à lâcheté ozomona c'est-à-dire tous alaka on est tous ali parce que na bongi sa vision na te po so na mina kotra ba muzino mo amsusu na bongi sa vision na ngai c'est-à-dire bata théâtre au moins ba musicien fali poupa so yebike yena ferré ndi bat balba baloba na raté o tika mona jamais mukolo mote fali o lekata na bovan ete so ko so ba moni kaka baba ki fali ay ko sa nini ay ko sali kamobo fali yemo ebika o lekate au préférant ngani batse ba kuta la ta mukolo mo côté mais ce ko pa na biso ba comédie za nini ne tozana na Jimmy Star mwana lemba tongo papa Velevi c'est-à-dire Jimmy Star ne tozana boye toza to se quand même sur Jimmy na problème nanga ma osa la semblant devant bat po bat bavandi mais ezaka bongo te moni Gabi na sepela na comportement Gabi soko amoni ndoki ya beleli c'est comme ça la vie omoni ngani na boye ngana Gabi ne tam nde na boye na koyi koya otonga mutu pa Gabi te 15 jours pour la nuit. Afunda ngai. Biso ni soyebi des fois Gabi. Ngana ebi ke mabe on Gabi so ba sali likambo. Na yebi sa Gabi. Alo ba na so tedi digi. So comme ça le va guider. A ce qui na sile bimi déjà. Bon bobo mema na ndimte bobo bino mo boyebi no charismatique. Mutali ya mbebo no so za tango obi msamalo ba nini o préférer mbebo na mo ali yango tout. Yebi sanga nano. C'est-à-dire réponse à quoi le ba ngwa. Pourquoi ni ka ba pointer bien balé? Mais normal, les étoiles. Si vous avez étoiles dans le théâtre, mon ami, c'est toi. Vous avez étoiles. C'est à vérifier, c'est flou. Tu n'as pas de tous les étoiles. Mais Mouto, il y a le qui est sur le bawana. Ah, ya, ça n'a pas preuve. Ça n'a pas preuve. Au moins, que ma fanatique, on a pas qui est dans le biloba. Donc, est-ce que c'est obligé, Gabi, à les réseaux sociaux pour être allé Marambango toujours tant que bino ba tout le camon au moni eza vraiment eza mabé pour air mo eza mabé mais air mo pesa malamu parce que Gabi lelo ba fanatique lelo nde ba koma ba papa koma lelo ba to ba koma ko soutenir Gabi akoma ki na problème mo estomac Gabi akoma obela ba estomac et comment ça même nga bien té na mona air mo lemso benye kala o ambrier kala misu o jouer ka ko c'est tout pour talaga aza parmi ba meilleur ami nanga oyo to passa ba bon moment oyo si lelo eza question na problème na communauté na texto biaka au mona il fallait à partager ngo parce que pour na mo amona ki asuki aza mutu pour na mo amona ki asuki pour soka bengi mutu tant o soit disons ça les kambango soit bengi a ondimate c'est bien belela so bo moni ata lelo ke na za sali boy pour na likambo boy eza na ngopé blom so ya na ngopé normal et ya na ngopé mal parce que mais ce commune ebele eza mabe mais le quoi déjà belela une fois ba yoki j'espère que même moi, na sola qui na ibisa qui est vieux Zamoulaï, aux années qui na 23 ans, Koukou fana âge à ma série, quand ça la biso passi. Aux hommes on a dit bah série Kakoufa trop tôt, c'est-à-dire que l'ingation sur ça la biso passi mon roboyer, vieux Zamoulaï, aux années à venir rébeller, aux années trop jeunes, aux années après ça bogar na que beauté na oté, mutacha on erreur té, aux années personne na zana mosala nzambe, aïe bible au sakanate, na solo la na ye abina ngavier na yokio. C'est-à-dire on a dit que le gars loa yoka kingai soki zaki za rappé à solo bongo ndeko na biso pe moi si mwana na monde mwana na koli nde mwana na botami na misu na yo na éviter c'est-à-dire soki za solo c'est pas gentil c'est-à-dire même ngai pe dans le ngote ya lo gale kinanga mobali o Gabi albi exemple o Bakata abi mana leki nanga carrément na yo leki na pe na mona na kofi na obimisile na niveau mo parce que azana niveau na te azana droit ya kosala le kabote parce que e Bakata azama mana ye niveau na c'est-à-dire dans ce sens là c'est-à-dire to peut s'appliquer bana ba conseil tant to ko tsabona monde art to benda ba matoyi to linga te buzo bana biso ba yoka ba yoka minki non tout ça ba santa ki tuza ba parents na ndako et aux vraiment bien merci Christophe Soga. Et ça allait bien, merci à tout le monde. Bah, t'as l'émission à Nakati, à l'émission de la vérité.
Mais j'ai une robe ça parce que déjà na souka émission message nanga souka fin na pemi la vérité moi depuis nous avons besoin de nous ngate voilà si c'est-à-dire la vérité tout ça la vérité ba s'abonner quand la question Sugar TV on appelle si merci na batunion surtout na Bellevue na Bellevue quand na moi na nini na lokanga yukanga na moi na confiance na amour wala kisaki nanga ça dure nga pe na pesa qui est confiance na amour voilà ça dure pour danga na ko loba malgré film bundisami parce que film on est bundisami na moni ba j'aime te amoni ba j'aime te me déranger nga derrière ba film so mona ba j'aime mais yanga na moi te na habiter pour na nini mais la famille reste la famille merci na ye na ndenga pensa ki nanga voilà quoi ça dure ba film déjà nana ba film belé suite fin kutu ya village kandi na sisa déjà ko komango mais na bombi on anu yango te comme prise nana comme air nyonso ko ya ko bimsa kati nana ba film belé wana na bombi yango ata na chaîne nanga moko batu ba omona suite nango merci na watu tout bolinga Kevin bambote na bambote quand même na sukali des États-Unis na sukali yimta abimisa danse ya kitisele ya amatakani eta takra c'est-à-dire nana sukali bambote na États-Unis bambote belé na koja kabu ya masa na États-Unis tout ces makamu venanga Yves makamu bambote belé na maman Olive Lembe vraiment merci malgré le confinement mais toujours derrière l'artiste c'est-à-dire merci na maman Olive yango na lobaki opinion na ngana baki soki maman Olive a postulé en 2023 c'est que Christian Sugar a derrière après ça va voir c'est-à-dire na isa ngam na lobby isa soki a repostulé na lobby pour 2023 tous a appelé sous na élection non oui bien ça dit so a postulé maman Olive Lembe yeba ki Christian Sugar après ça va voir na pesi mbote na bureau ni bobimba ba papa Dani ba vena biso ba mama nani ba maman Angèle Kanam ba vena biso Damien di moneki ne ba bureau nyonso ya maman Olive ça dure merci na bango ça dire bango nde ba lo ba rappeler quelque chose dans to ya mama pe ayoka bango eza ndenge mo pe na yo pe Kevin faut yo ka pe ba bureau na yo mais ko yo ka pe ba mingte ba ko perdre sope lem sugu na lem Kevin boss tellement ba otso ba neto lotro au mona o perdre pe vision makamuna ça dire il faut check ne vena so dikapa lo ba na pe singote na Sandra Vicento batutu balinganga joli 12e organe batutu en Afrique d'ici champagne overdose ya na Jael Show boti mwana ni moi maman na gaga boni bo to kolanda nani ko pesa ndoyi ya moi ça batati ya putu moi ça putu ndo somela ke biyo pa pesa gaga babo de vele Jacques Susula Kilijo Iska Alenzo petit nanga Yarbia bambote la mibele Yagia bongebe mon ami Yagia na raisonner les soso est-ce que bazalaka est-ce que balekaka est-ce que totambolaka est-ce que bamolo bango bino pe batamili ya wapi to bozalaka te seri yango merci na bino tout bozolinga kabiso nani batutu bolinga Kevin Epanda le ketchup botala ngai boko toujours kolinga ngai kotala Congolese ba mais rendez-vous à moko le 15 juin et qui monte ba le TV et que le saba donc pour nous ressoumir bateau bazar au bazar moi mon qui a rotinda a contribué toujours et vous allez bien mais na sa présence tanga na ya pour na accompagner you quand même et ça on a toujours bien nous a peine pour ça artiste pour zala et ça l'a toujours bien mais lobila pena pour la chaîne ngako Christian Sugar TV vous s'abonner non ça t'as vidéo dans le téléphone ça la peine bien côté et ça va bien il y a Oli Mosheni et Telemoda chichi bola Gastino Mangala malgré confinement a otinda kambongo na chaka nini crédit na chaka mo megana ndako ndezala kaka la boseni pete Lisette na États-Unis Lisette la pression beauté ba biso kozala temps ozona chance pour saisir amour pour ce qui mabe
te nzambe apesaka vision mpe apesa mpe provision Provision. po bosanaka te so ozala nzambe fo loba eloko moko loba te kendaka loba ke soki nzambe apesi vision apesaka mpe provision voilà amen soki na bato ozolinga babundisa yo basizo soki osala no moto mabe te ekezwa yo te ça veut dire que nga na youtube nga na internet ata bosangani 1000 personnes 500 personnes mpo luka bojivne nga lokola nga na jivne nanga bato te nayebi biso kisi te na boma moto te nakanga nanga eloko te amna bino tout eyima na poisa nga naza toujours molongi neti sikoyo nazomona visa ya mboka mwa monene mais totanga kombo te azozala confirme so esili abi osaka une semaine Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.